Ai, Karine Mokonzi la Baronne azopekisa Ariashu na likambo oyo ya Ariashu na Mark Tab. So totali bien, likambo eyeli Ariashu soko eyelaki Karine Mokonzi la Baronne. Karine alinga otake fort, biso pe tenga totake. Bébé, fala. Ton nom est qui? Fala. Yaeli. Nom de papa. Papa ya. Et maman. Nom de maman. Vous savez le nom de maman? Papa nommé papa? Papa Jacques. Tu dis qu'on papa et maman? Ouais. Ah, on dit nous ça. La kanisa eza bongo. Mais Karine Mokonzi azopekisa Ariashu. Na media kaka te na privé. Aria. Karine Matana ba direct tour. Ma détour ma chérie. Aria. Aria. Na comprendre yo banda lobi na zoe biso ko sa mambo pona kanda te Aria. Omoni mamu nyonso sa pona kanda o regrette ngo sima. Na banzoe biso bien banda na privé. Aria. Oko pe mata direct ya mabe te me yeba mambo loba ya. Qui tape na réseaux sociaux otindela nga balien na yo finga tata no na mama no pona na kanda mo komona ba jete na yo fingo mabe. Oyoki. C'est bon, yaya. Nango On a atindele balien, pardon, c'est bon. C'est mieux. Le corps peut bino pe bo être tindele balien po anini. Ata la po Avant même Ariashu aloba boy. Mais pourquoi? Et pour qué? Aza yebi ke aza likolo moko likolo mususu wana batia libende akolala mwasi 50 soki 50 fois te ayebi ke lokolo ne moko wana eninganaka wana nini libende na ye wana elongwaka edeplasaka soki asali mouvement makasi ata bidon ya 20 litre akomema te po aza na lokolo moko ayebi yango très bien en même temps ayebi ke abela apema makasi o amelela yango bakisi. Donc, ayebi ka kolala mwasi 50 fois dans un mois te. Maintenant, eza kombo Ariashu. Encore Ariashu abomela ba Congolais nyonso ba kufela ba papa Ariashu mtalia ba papa na bango. Ariashu abomela ba Congolais nyonso ba mama na bango ba kufa. Ariashu mtalia ba mama na bango. Ariashu abomela ba Congolais nyonso ba kufela bana Ariashu mtalia bana na bango. Donc, ce ka kombo Ariashu eza na réseaux sociaux, bokomo luka bokita mutuna nga na se. So ye pembe na ngai. Eke nga na moni ke relation Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Uchelinga loboko na litama komi lokolo yokinga sango atako nga na boma moto olobelanga bongo nga na yeba soki kaka zuwa mobali na ngai yebisa ngai mbonga na bana ye soki te kana ya pamba na yeba na bondela kana esila. Bandeko, Mark Tabo, makambo alobaki basi nyonso basiliki. Pe bazwaki yango ya solo makambo alobi, me basiliki makasi.
la baronne Karine Mokonzi alobeli pe sijango comme émission pe atie basens ya humour oyo esekisi bato pe bato bapekisi pe la baronne tika kaka Mark Tabu aza vie na yo. La baronne asali émission. Entre-temps, la baronne azo calmé. Ariachou alobeli eloko te atika bongo. Mais pourquoi? 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 Et pour que? Étant que la baronne Yemoko va situation boy ezala Mark Tabu. En tout cas, aninga kozwa biloko na ye. Les grands mopao Songambeli babetaka likofi te. La baronne les grands mopao ezalaki likambo ya le king, mais la baronne a soudé Songambeli. Songambeli egumbami. Donc, Mark Tabu, la baronne a pu écraser et kozwa pe ba moi. Mais pourquoi sikoyo esalami pa moninga? Moninga ngo pe aza star neti ye. Bien sûr, la baronne aza icône. Aza na trop d'avance. Mais Ariachou, kombo pe yebana. Aza pe n'importe qui te. Bayambana. Na mama di mama. Mama di mama alamba biloko yalia. Tango aza première dame. Epesami na n'importe qui te na planète oyo. Epesameli na n'importe qui te. Bozala na première dame ya pays na yo. Boza pe bandeko te, bobotama pe libomo moko te. Boyebani pe uta bomwana te. Amona yo kaka boy, na invitation kinga kati. Siko Ariachou, Karine Mokonzi azo pekisa ye. Bandeko Karine Mokonzi azako pekisa Ariachou po azali pona Mark Tabu. Bo Mark Tabu aza vie na ye. Makambo Mark Tabu alobi effectivement est choqué Karine Mokonzi. Karine Mokonzi entre Mark Tabu na Ariachou. Karine Mokonzi azo défendre nde Ariachou. Siko Mark Tabu aza vie na ye, vie kaka ya théorité, masala makambo vraiment ya très important. Banda Kinshasa tipoto na mopanzi ya Karine Mokonzi. Alors Karine Mokonzi azo zango affaire de famille. Azo lobelango po vie na ye ayebake. Mabe osali na koko lobango pe oyebake naza contre yo. Mais na contre yango na ko protéger pe kaka. Kozongela yango susu te. Soni o yozo yoka. Biso pe tozoka ngo. Yango Karine Mokonzi azo pekisa Ariachou. Ariachou ezate alingi koyoka te. Ariachou soka azo continue. Soka azo loba. Ariachou pe azo loba. Po Mark Tabu ezali te atumboli ye 2 fois. Liboso aye alobi na ex ya Blaise. Ayebaki peke bazo enregistré to bako enregistré. Po Mark Tabu ayebaki yango. Wana tu azo kosa bino. Azo sala sambla. Quand tu vois une fille qui te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, chaque jour elle a besoin d'argent. Aujourd'hui elle a besoin d'argent, demain elle a besoin d'argent.
Si c'est pas l'argent, c'est qu'elle a besoin d'un service. Tous les jours, beaucoup comme ça là. Ouais, mon frère, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas amoureuse. Nous les femmes là, on se connaît. On est pareil. Quand on est amoureuse là, c'est pas comme ça qu'on agit. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est non discutable, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La femme, quand elle est amoureuse là, elle se gêne un peu. Aujourd'hui, elle te demande l'argent, demain, elle te demande l'argent. Non, toujours, si c'est pas l'argent, il faut que tu l'amènes ici. C'est un service, il faut que tu viennes, tu l'amènes, tu la déposes avec ta voiture tous les jours, chaque jour. Papa. Pe asepeli ndenge bimaki. Asepeli. Eloko ya boyi kaka. Réaction ba mama mingi ba contre. Soki ba mama ba le contre ye ndeka boza. Me bato belé ba seki ariashu ba fingi ariashu Mark Tabu auzane seng. De toutes les façons azapeka ane seng. Po ba chaîne belé ezo continuer ko finga ariashu bozomona. Bazo traité ariashu bazo finga na ndinga bosagana te. Bazo lobela pe Mark Tabu ba chaîne nango en même temps. Mais Mark Tabu o bazo lobela azo s'en fouter nango. Il s'agit o bazo lobela ariashu ezala mabe. Yango wana bozomona ariashu azo continuer pozo pese kanda po Mark Tabu tanga lobi ayeli sus kosenga pardon do ayeko tumbula 2 fois ayeko senga faux pardon na benga ngutu pardon te faux pardon oyoyo bato ebele ya mitema mabe to bato ebele o balingi basala mabe bapreparaka deja soki ebebi boye na kosenga pardon donc bafaux pardon wana ezalaki ebele mpe bato yango bazalaka na bato bakoya koyede yo babakisa matabis pardon c'est la force qui libère asengi yo pardon soki olimbisi ye okosantire libre non neti ariashu pardon o Mark Tabu aye kosenga atumboli ye siko ariashu azwi pe wana te boloba la force qui libère ye azwi mpenza babakiseli ye kilo siko po alibere kilo wana ariashu azo continue kopalola ndenge Karine azopekisa ye azo comprendre siko Karine mokonzi la baronne azo continue koyebisa ye atika azo comprendre toujours en même temps tango azo comprendre Karine mokonzi en même temps azomona neti Karine mokonzi la baronne azo comprendre ye penza bien te azomitia na place na ye te nzoka eza bongo te Karine mokonzi la baronne bel et bien azomitia na place ya ariashu malingi kolakisa ariashu teke nazomitia penza na place na yo po soko alakisi ye ariashu akokoma teti na moma oyo azolakisa ariashu nazo comprendre yo nazomitia moke na place na yo. Quand tu vois une fille qui te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, chaque jour elle a besoin d'argent. Aujourd'hui elle a besoin d'argent, demain elle a besoin d'argent. Si c'est pas l'argent, c'est qu'elle a besoin d'un service. Tous les jours, beaucoup comme ça là. Ouais, mon frère, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas amoureuse. Nous les femmes là, on se connaît. On est pareil. Quand on est amoureuse là, c'est pas comme ça qu'on agit. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est non discutable, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La femme, quand elle est amoureuse là, elle se gêne un peu.
Aujourd'hui, elle te demande l'argent, demain, elle te demande l'argent. Non, toujours, si ce n'est pas l'argent, il faut que tu l'amènes ici. C'est un service, il faut que tu viennes, tu l'amènes, tu la déposes avec ta voiture tous les jours, chaque jour. Papa. Mais si koyo azolakisa te ke azomi tia penza total na place ya Ariachu. Alors Ariachu aza pe na kanda. Azokoma pe na kanda ya Karine Mokonzi. Mais si koyo aza na réserve makasi na Karine Mokonzi po ayebi Karine Mokonzi ba relation o baza nango na ye na Karine Mokonzi makambo asali na tamu kepe pona Ariachu. Ayebi ke Karine Mokonzi azwake na considération. Alors ezo contrôler Ariachu. Po Ariachu modèle azali. Asilikaka rapide soki likambo eza chaud. Aexplosaka. Atalaka te ke alingaka yo to alingako te. Atalaka te bobotama mapasa to bobotama mapasa te. Bomona mukolo bakina pa mapasa na ye ndenga lelaki pendant 3 jours akondaki. Ndenge moko kaka lipasa oya lelelaki soki yindi bango de bako kamatana na ndenge moko boko bosana ke bazali ba mapasa. Parce que bazana makila moko ya show. Donc soki yindi e yindi. Sikoyo Mark Tabu amonaki kaka ba face ya Ariachu ya mawa ya kolela ya kosenga merci ya ko admirer courage ya Mark Tabu ndenge ko aider comme grand frère azui Mark Tabu comme cousin akokola lela Mark Tabu na lipeka sans risque makambu o Mark Tabu amonaki yango wana amoni amour alobi awawa ezo manke kaka 10%. Wana nde Mark asalaki erreur. Donc ezo manke 10% po alala na Ariachu. Kokanisaki akokola na Ariachu wana eza ida mabete. Akokolala po mwana mwasi to mwana mobali. Tangu deja amipesi pa na yo. Même ineti ndeko, même ineti cousine, même ndenge bokola na ye, soki akangami na yo, oza na 50% deja ya chance ya kobima na ye. Yango boyokaka ki camarade ya mwasi na mobali ezalaka te. Parce que tangu bomesani na mwana mwasi akomi na 50% okoko bima na ye. Mais lakisi te obimi na ye, elakisi pete akondima yo. Elakisi pete akotikela yo obima na ye. Mais oza na 50% ya avantage. Yango même tango tokolaka ata na ba pays musulman te na bamboka na biso baseparaka biso banda bomwana na mwana mwasi. Okokozala na ndako yo moko te bato bavandi libanda boza bino mibale ata na ndeko na mwasi bakoloba ozosali na ndako. Quand tu vois une fille qui te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, chaque jour elle a besoin d'argent. Aujourd'hui elle a besoin d'argent, demain elle a besoin d'argent. Si c'est pas l'argent, c'est qu'elle a besoin d'un service. Tous les jours, beaucoup comme ça là. Ouais, mon frère, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas amoureuse. Nous les femmes là, on se connaît. On est pareil. Quand on est amoureuse là, c'est pas comme ça qu'on agit. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est non discutable, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La femme, quand elle est amoureuse là, elle se gêne un peu.
Aujourd'hui, on te demande l'argent, demain, on te demande l'argent. Non, toujours, si ce n'est pas l'argent, il faut que tu l'amènes ici. C'est un service, il faut que tu viennes, tu l'amènes, tu la déposes avec ta voiture tous les jours, chaque jour. Papa. De séparation, basala gango déjà. Et tant que bwana ida mabete. Mais sikoyo, ngai bachanga na mwana mwasi mosusu. Tokangami, tozotambula, tozozanai. Loba fona zala. Vraiment, en solo zolo, mwana mwasi wana pe fazala, Karine Mokonzi. Mais sinon te, soki nga naza robot, loba nde, eloko mosu epekisa. Mais nga moko, eloko epekisa ngeza te. Po naza na 50% ya avantage. Donc, soki na bimi na ote, eloko mosu mote epekisi, mais ngai te. Po 50% wana, fona lakisa osusu, 50% ou ezo manqué, yo pesanga réponse oui ou non. Sinon te soki na sale eloko te, eyeba, eloko mosu mote epekisi. To likambo mosusu. Alors, Marki Tabu, Ariashu, apesaki wana, sikoyo oyo ya sali, eza gravissime. Donc, Ariashu, donc, tango Marki Tabu asengi pardon te, matumboli lisusu. Na bato, bazo sala bémission. Chaque émission ko sala mapona Ariashu, loba ayokango te, atalango te. Boyokaki bino moko, en direct à live, na live. Ya TikTok, ya Magali, lo mama. Na ya Karine Mokonzi. Ariashu azo pekisa même batika kotindele ba lien. Ba lien ya nini atatanga ikombote toyebi bien ya makambo na ye. Bemission bazo salela ye. Ndenge bato bazo loba. Donc soka lobi batikela ye. Donc kanda nde mutezo mata. Sikwa ninga finga na batoyo bazo matie kanda. Orke liboso azaki na besoin ba lien wana. Po andimaki te Saint-Marc akolobaki. Amelisaki ye masuba. Ah. Saint-Marc. Donc soki Ariashu andimaki yo, ozalaki prêt omelise masuba. Ah. Olingo sango ponani. Koro maladi wana sesilaki. Bato bamelaki masuba, bamelaki ya bango moko. Odombo amelaki ya ye moko. Po abika na korokoro. Yo sikoyo korokoro esila, olingo ko melisa Ariashu masuba na sansini. Oh. Oh, ils ont portage. Quand tu vois une fille qui te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, chaque jour elle a besoin d'argent. Aujourd'hui elle a besoin d'argent, demain elle a besoin d'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est qu'elle a besoin d'un service. Tous les jours, beaucoup comme ça là. Ouais, mon frère, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas amoureuse. Nous les femmes là, on se connaît. On est pareil. Quand on est amoureuse là, c'est pas comme ça qu'on agit. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est non discutable, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La femme, quand elle est amoureuse là, elle se gêne un peu. Aujourd'hui, elle te demande l'argent, demain, elle te demande l'argent. Non, toujours, si ce n'est pas l'argent, il faut que tu l'amènes ici. C'est un service, il faut que tu viennes, tu l'amènes, tu la déposes avec ta voiture tous les jours, chaque jour. Papa. Posoko melise masuba, etikali nini? Nyonso wana kadra moro, na kadra boli. Ponga penza na salela ngote. Na salela ngote. Atako to posa na ngweza memba. Yango wana Ariashu. Karine Mokonzi azo pekisa na Tina. Ariashu azo silika zo konye koloba na Tina.
surtout na moment oyo bapeseli ye dot mariage coutumier ezosalama na Kinshasa na mobali oyo asala 3 ans sans kobima na mwasi akota ye discipline mpe ntango alingani na Ariashu amemi makambo ndenge penza nga papa robo na lozoloba na bino ntango leki deja ba 30 ans soki mobali alingi yo 3 ans ya fiancé na mosala nini bomoni Blaise alakisi yango akomema Ariashu na 3 ans ya fiancé na mosala nini yaonga na zoloba basali makambo rapide te basali penza makambo ndenge esengeli na kofelicite bango vraiment à 100% ata à 1000% oyo etikali bango bakomene vi na bango me bageste na bango bazokende yango très bien modèle balingani très bien Blaise ayebana na Mark Tabu ayebana na Mike oyo akende bazala bakamaradi to bakamaradi te Ariashu aza libre donc ntango akomi femme seule akobala ye gana akokobala ex ya camarade nanga camarade nanga akokobala ex nanga ça n'a rien à voir bokabwani même cousin nanga même propre frère nanga akokobala ex nanga so bayokani so balingani eza makambo na ngai te etali ngai te ekokolenga mpe te lobanga munalingi ekolenga a rien du tout mais bon mutu na mutu aza na modele na ye ya vie na motema na ye na modele na ye akanisaka me bandeko Karine Mokonzi azali vraiment na susi ya bango mibale Mark Tabu na Ariashu ngai papa robo nazala mawande. Quand tu vois une fille qui te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, chaque jour elle a besoin d'argent. Aujourd'hui elle a besoin d'argent, demain elle a besoin d'argent. Si c'est pas l'argent, c'est qu'elle a besoin d'un service. Tous les jours, beaucoup comme ça là. Ouais, mon frère, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas amoureuse. Nous les femmes là, on se connaît. On est pareil. Quand on est amoureuse là, c'est pas comme ça qu'on agit. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est non discutable, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La femme, quand elle est amoureuse là, elle se gêne un peu. Aujourd'hui, elle te demande l'argent, demain, elle te demande l'argent. Non, toujours, si ce n'est pas l'argent, il faut que tu l'amènes ici. C'est un service, il faut que tu viennes, tu l'amènes, tu la déposes avec ta voiture tous les jours, chaque jour. Papa. Likamba boye ekweila Mark Tabu. Nga fona sa l'émission. Fona loba. Désolé mes abongo. Mais la salamawa. Pour Saint-Marc, c'est quelqu'un de bien. La communauté a contribué à ma cambébélé, paix a contribué à ma bébélé. À part que ça la moine a taboulé. Donc, Mark Tabu, problème n'est des alliés. Azo kokande, toi kokagate na vine nyoso. Ko gere penza ba sentiment na envers basi. Ezaye mokote mibali pe misusu bazabongo. Mais Mark Tabu ndenge na lobi. Modèle azali na makamba salaka. Botala bino moko. Modèle a aidé Ariashu. Modèle a résoudre makambo mususu pona Ariashu. Siko soka lingaki ne Ariashu te.
to soko alingaki ariacho boy avandi na ye ariacho abali afélicité ye mabe eza wana nga kutu na vi na nga basi na bima nazosepela na ye mpe me nazoyebisa ye bien mobali oyo parmi mibali oyo bakokolinga ye to osi balingi ye abetele nga lisolo nazoexplike ke baleki nga na makambo ebele kitoko baleki na kokaba baleki na kozala na ndako ekokende bien ke ekozala nanga même basi mosusu bamona nga neti liboma to nalingi ye mingi te mpe nazoloba verité nalingi ye mpe nalingi ye kutu makasi waw me nazomona souffrance na ye mpo ntango ya kosouffrir ntango mosusu azoka kobima te to soki abimi akokomisanga enemi ya vi mobimba ti mokolo akokufa abali nde mobali mosusu makozwangaka enemi yango naliberaka bango avant mpo ngai nakozwa enemi te ti liwe koya surtout na likambo ya bolingo nakozwa likambo nini me sikoyo toza moke mibali ya banjare neti biso toza mpenza moke meme ndenge nazoloba boye bato ebele bazoloba ezaka maloba sikoyo nde bato ebele nazala na bango mosusu ata ba ex na bamakango na bango bayebi ke oyo nazoloba eza moke so nabimisi mosusu bamisu bakotyanga maseke na motu to bakobenganga extraterrestre nazalaka na mokili oyo te me nazalaka yango nazokomprendre mpe semar ke mabe na ye likambo aza nango na difficulté fo ezala azala nango mpe banda bomwana eza basi wana problème ase contrôlaka te bomoni ndenga perdre contrôle na ariachu siko ariachu aza so lipasa entimbe nzozi bana balongwe mam esimbe nzozi bana balongwe yaya siko lipasa na ye mpe akoma lisusu jaria buta baproblème nayebi ete masonaka baproblème me sikoyo bana basi yango ya baproblème neti jaria na mibali na bango na kati ya ndako moto apesi amour batiaka mibali à l'aise ya kosakana te tout d'abord jaria soki aza libre na koconseille mibali oyo ya bien oyo mpenza olingi ozala l'aise na vie kende meka kokotisa litoi na yo soki esimbi ozwi mwasi ya bien kokipe te oyo bakoloba noki modele agangelaki nga modele azalaka monoko kokipe te na ndako ekozala te mpa na yo me bato ya libanda bakosouffrir nango nakoso te mwasi abongo bien na kati ya ndako mpa na yo calme donc makambo etali bavoisin abando résoudre yango na pete bavoisin oye babangaka yo mobali babangaka mwasi ça fait du bien quelle protection mais soki bavoisin bango tu camarade ya mwasi elango mabe te ebongi na suki sawa Quand tu vois une fille qui te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, chaque jour elle a besoin d'argent. Aujourd'hui elle a besoin d'argent, demain elle a besoin d'argent. Si c'est pas l'argent, c'est qu'elle a besoin d'un service. Tous les jours, beaucoup comme ça là. Ouais, mon frère, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas amoureuse. Nous les femmes là, on se connaît. On est pareil. Quand on est amoureuse là, c'est pas comme ça qu'on agit. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est non discutable, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La femme, quand elle est amoureuse là, elle se gêne un peu.
Aujourd'hui, elle te demande l'argent, demain, elle te demande l'argent. Non, toujours, si ce n'est pas l'argent, il faut que tu l'amènes ici. C'est un service, il faut que tu viennes, tu l'amènes, tu la déposes avec ta voiture tous les jours, chaque jour. Papa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.